mingi tozali na baproblème na mboka diaspora. Toza kolia makima nsusu kitoko, c'est vrai. Bafromage tozali kosilisa yango, c'est vrai. Mabumu na biso evimbi, c'est vrai. Toyeba kivimbu, toye minene. Bamususu meme po otombola lokolo za suko kokate pase oganye kwa mingi. Malamu. Kasi, tanke fitiri ya pays na yo. Eza kotele mate, mwana diaspora oza na pase. Oza na problème. Mwana diaspora oza na problème. Mwana diaspora oza na problème. Médite. Okosambela kasambela na nzambe. Mwana diaspora oza na problème. Mwana diaspora oza na problème. Kasi problème yango lelo solution yango ezali. Tika tokabola yango rapidement. Problème liboso tozali yango ya diaspora ezali ete okende gauche ozonga na droite. Mwana diaspora ifo koza na ndako. Mwana diaspora ifo koza na terrain. Mwana diaspora ifo koza na place okoya kotia mutu ntango kozonga na mboka. Peu importe. Ozela kaka place wana ozali kokanisa te. Nga na kala nayebaka Mbinza, nayebaka Gombe, nayebaka baplace ebele, nayebaka basite Salongo, baplace wana za kolobaki ngai ntango nakokola bisika wana na kozwila lupangu, bisika wana nga na koconstruire. Ntango na diaspora mpe nalobaki sasa epi bongo ekozalela. Kasi problème liboso nakutana ngai nango ntango natuni bango. Na Mbinza kuna na bakota ozona azali komona balupango ezalaki nanu baterrain vide kuna baise yi kakosala kima ko eloko moko etikala kuna te ekoma nyonso plein me bateyaka na bango. Alléluia. Ebongo na limite place te kuna mpe eloko moko etikala te na funa wana bandako ekoma wana ozaki diba. Mais problème eza te bateyaka na bango. Mais combien? 150 000 dollars na ba air wana. Hey, 150 000 dollars ngana États-Unis wana kokola ngo wapi? Alléluia. Wana autant dire que au revoir, bye bye. Safari mzuri na projet wana. Yela inga matata. Na tuni ba te bongo so bokena kisantu ngala lingana kisantu wana kota ville na kota gare. Oh ba terrain ville ezali wana. Kakwa sala kimoko. Mais soko lingi. Hey, pesa biso kaka 8 000 dollars tokozwila yo. Mutu eswaki na benga mona inokotala. Tanga kendaki grave encore ba place nyonso na pointaki place moko esepesa ngai kutu ezalaki nango pe lisusu te. Parce que nyonso ekomaki ba érosion ekota bandako ekoma vango kota awa zunguluke na sima. Ça m'avait déçu. Me bandeko na ngai passe ya diaspora tika tokabola ngo biso nyonso. Autant tozali pe okabola passe na ngai okoki kozala passe na yo. Me conclusion moko na ye kotire. Na iko comprendre toke na de technique ya kolanda batata oyo baleki avant biso batata batikili biso mayele. Na aprendaki na wana pembeni na papa de ngenda le kimbangiste. So
éminence ete yo mwana tango zali kokola yeba ete ville pe zali kokola tanke bato bazali kokola ville pe zali nango ya monene bakimbangiste na tango wana papa denge na zako soso vers les années 60 jamais tokotia mbongo anje po toki nokosomba baterrain mike mike ba 20 mètres carrés ki biloko ekomela ba église na biso binokuta église wana lupango wana basombaki 20 mètres carrés esalaka batapage ya babruit na butu bato moye balala bazali te papa denge na lwa biso tokokenda formule wana te tozala biso bapauvre tokokenda biso na place ya pauvreté mpe ezali bakendai na bona suka ya mboka kuna kopona na montagne ya mvuzi kuna nde tozwilaka mamontagne nyonso wana kote bato bazali na kosumba banyei na bango medata lelo yo yebisa ngai montagne ya mvuzi wana eske eza suna suka ya mboka replication nango ekomona mbanza ngungu ndimba nyonso na babebi mbanza ngungu ezali kote bato bazali mobwaka matiti papa denge na biso tokozala biso kote wana kuna fula davata lelo yo yebisanga place ongo soki ezali zamba lisusu yaka na bongolo yaka na monkoto yaka na kimbanseke yaka na kankauka wana luka batere nyonso akimbangise place nyonso na mokili nyonso okende na Angola tina palaka kuna na makuruzu yo yebisanga baplace yango soki bandako ezalaka zamba na zamba yo yebisanga soki courant ezalaka kuna ezalaka zamba na zamba yo yebisanga soki mai ezalaka kuna ezalaka zamba na zamba ma mwana ya diaspora tsa yango na mutu ete ngai na revoya ke mpe likambo wana papa na ngai ya mayele papa dange na yebisaka biso na tango wana ya kala ke mwana ifo kulendi sala utia kineneko konso sala uki usala toma kyo sala soki okoki nango kosala eloko monene te na mokili probleme eza nango te kasi ata mosala moke kaka soki okoki kosala no yango sala yango kaka opropre mwana ya diaspora okolingaka lime te okolingaka viana na Luanda okolingaka futubu ya solo kasi kobosana te eske kozala mbongo yango mpongi nokosomba bisika wana okolingaka lime te okolingaka gombe eske kozala mbongo yango mpongi nokosomba place wana soki ezali te ndeko na ngai komitungisa te soki okoki kosala mosala monene te meme ya moke okoki kosala sala yango malamu tuna information quelque part kamine ekomaka nango mpe même si mai ekomi nano te électricité ekomi nano te wenda baka kasavubu ezalaka nango zamba kasavubu ezalaka nango cimetière kimbanseke ezalaka nango cimetière yolo ezalaka nango cimetière lelo oyo yolo kende somba lupango batala yo zwa information yo mwana diaspora soso akomelaka mbuma oyo akoka kosumba tala revoir condition ya poche na yo vanda na mama na bana vandisa cerveau na yo bien ata na Kinshasa okoka te ata na Luanda okoka te ata na Brazzaville okoka te kende mpe na village na yo wana kende na région na yo wana kende na centre ville wana tuna bato bakoyebisa yo somba mabele somba ndako banda lija kotia drapeau na yo oyo drapeau ya mwana diaspora ndako mwana diaspora ifo ezala différente ndako mwana diaspora ekoki kozala 20 mètres carrés te eba 20 mètres carrés okozongoka na katikati ya bavile kaka mais soki okende kuna fulele vata tala bamabele bakimbangise bazwa kimbangise c'est l'église la plus sage au Congo sinon en Afrique noire.
Kibangisi bato batondi na richesse va mabele. Mais kibangisi bazo mabele na tango kuta bango pe mbongo te. Sinon ki mbongo mingi pete. Mais ezala ki fula da vata. Côté bato bagena ko sumbela. Côté bato bagena boaka matiti. Mwana diaspora. Ce n'est pas impossible. Au raté yango te. Tant que vous allez vivant, il n'y a pas un retard. Mwana diaspora. Première possibilité yangwana. Deuxième possibilité à solution quand azali ko pesa na mwana diaspora. Pourquoi pas tout ça na biso to yoka na biso? Soki to sabana matadi. Pourquoi pas tout ça la 5 garçons matadi to za na diaspora to yoka na biso? Eh, bandeko. To kanga na biso boulevard oya Matadi Kinshasa. To ya na biso même à quelques kilomètres à Matadi on en dehors. To somba même à bene biso 1 hectare, 2 hectares. To bima kaka mutu moko. Et puis to yokani, soit ba maman bazaka sérieuse na côté ya bongo. Ba manager mupiko wana to sangisi mupiko yango nyonso bande ko nanga bola nanga malamu mupiko mo tanto sangisa ngo to ke to sombi 2 hectares na biso 1 hectare moko ezaka na valeur 5 passer à 20 mètres. Pourquoi pas biso to tia biso à 40 fois 40 fois 40 et puis place on te bengo la cité de diaspora to kabula balupa on a biso wana na ko zala ngai moko te biso 5 wana to yoka na plan de maison moko architecture moko pardon muta to ngana ndako za différente te ata malemba ata pour ina ne problème zalité eh to ko na biso ko yoka na to sangisa pe mbongo na biso to zopi moi crédit na biso et puis to présenter cité na biso oyo mabele na biso oyo to zi crédit de construction na biso ata malemba na baboka ya Congo wana ba banque za na ngo komina ko pesa pour crédit na mupiko moko to bana ko futa ka biso malemba ba construire biso kaka plan A yangoyo. Soki to ka plan A te plan B yangoyo. Mais dis-moi, tant to si ko so mabele nyonso oyo 2 hectares, 5 hectares, to diviser yango. Balabala to classé cité de diaspora yango na za ko 50 sala. To ko kate. Yo